Bonjour, bonsoir, ça dépend quand est Kolanda Bisso, na kati ya chaîne Bisso, Maman Lorraine Mbala TV. Tout s'abonner, tout aimer, tout partager, vraiment et ça la Bisso bien ma casse. Ngai simple servant de l'Éternel, Maman Natacha Ngengu, na ye lelo liboso na bino, kaka ndenge na prometa ki bino, pour na émission na Bisso. Serviteur et son ministère. Yango lelo ezali émission na biso ya liboso na yambeli bino mosali na nzambe o ndenge bobengaki bolobaki lelo na yambeli bino mosali na nzambe. Na kati émission na biso tokosolola ndenge pasteur azwaki abandaki ministère na ye ezalaki ndenge nini nyonso wana tokosolola ngo kaka na kati ya émission na biso. Merci beaucoup na kosenga na cameraman na ngai afongwela nga caméra poto mona invité na biso ya mokona lelo. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman journaliste. Merci beaucoup, papa. Nga déjà na yebi kombo na yo, mais balandi na biso ya Maman Lorraine Mbala. Bazape da posa baye ba kombo na yo. Bon, kombo na nga eza mulai, mais na kopesa boye. Na bengami na kombo ya Olimela, Kalonda, Balanga, Gustin, Etienne. Pour na bentime, ba na ngai, na kati ecclesia, ba benga ngai baba, signifie tata. Ok, merci beaucoup papa. Awa na kati émission na biso lelo, tolingi toyeba. Appel na yo, ndenge oza mosali na nzambe, oza serviteur de l'Éternel. Appel na yo, ozwaki yango ndenge nini, ebandaki ndenge nini, esalamaki ndenge nini. Yango tolingi toyeba. Bon, appel nangai nakoki koloba ngo na deux parties. Liboso d'abord ezali était nakoli na kati ya famille chrétienne. Mon grand-père azaki premier représentant légal ya communauté baptiste du fleuve Congo yo bozo bengango CBFC, mais tango wana ezaki na province orientale, bazaki ko bengango communauté baptiste du haut fleuve. Molandana na ezaki papa Akufa, révérend Koli, papa, il y a l'actuel secrétaire régional, il y a ville, il y a Kinshasa. Na Koli na milieu wana, depuis école le dimanche, depuis 5 ans, nazaki initié. Mais, attaque on nazaki, kosela, kokende l'église, nazaki na no chrétienté, nazaki na expérience ya chrétienté, na koya kokoma comme chrétien vraiment en 1981 dans une retraite oyo to salaka yango, donc il fallait que je puisse renouveler mon engagement et ce jour-là tout ça qui n'a frère Charles Mombaya, tout ça qui n'a frère Tchala Mwana et sœur Bamika toi qui belé, c'était na Liziba déplacé vraiment na renouveler qui engagement nangai pe na koti na kati ya musala. C'était à cette année-là. Merci beaucoup, papa. Tolingi toyeba lisusu biso na balandi na biso ya Maman Lorraine Mbala TV. Est-ce que na ndenge olobi wana eza appel ya Nzambe ou ozalaki juste convaincu que il faut na saela Nzambe? Bon, problème ezali awa il faut koyeba ke na musala Nzambe tozaka na deux types ya basai na Nzambe. Ya basai na Nzambe oyo bango bayaka na kati ya ministère na ndenge na bango. Eza na basai na Nzambe mususu bayaka na musala ya Nzambe, Nzambe nde abengi bango. Toza na tango te, je pense que soki Nzambe akolinga mbala sima tokosala émission wana avec des exemples, puisque batu nyonso lelo oyo bakomi basai na Nzambe. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts puisque ba mususu bazana ils n'ont pas été appelés. Mais moi je sais que depuis Nazaboye ceux qui ngana komilo bele koza mwa pasi e koza malamu oleka na église là où nazali ko samusa na ngai na se na makolo s'il faut le dire ainsi. Il y a révérend Maker Ngola, je pense que soki kuno koyeba ndenge bakamuza, mais je suis convaincu que Nzambe ndé mutu abenga puisque jusqu'à présent je suis encore debout. Merci beaucoup papa, oza vraiment convaincu que Nzambe ndé mutu abenga yo. Papa, tolingi toyeba na kati ya Bible eza na badon
oyo nzambe apesaka moto na moto particulièrement tongi toyeba don nini oyo nzambe apesa yo mpo toza na don ya prophétie toza na don ya parler en langue badon eza ebele ya guérison yo particulièrement don oyo nzambe apesa yo oyo osesentaka nango à l'aise na ministère na yo eza nini? Bon, problème ya don don eza nini? Don eza lokola eza kaka instrument ya travail. Hein? Bon, est-ce qu'il faut se sentir à l'aise? Non, ezaka biso te. C'est l'esprit qui nous utilise. L'esprit peut t'utiliser pour transmettre un message de connaissance. Bazo bengango don ya prophétie. L'esprit peut t'utiliser pour guérir les malades. Bazo bengango don ya guérison. L'esprit peut t'utiliser pour na opesa parole moko ya kimia. Donc eza ba nini bele. Bon, pour na ngai nokoloba ndenge batu balobaka. Ndenge batu balobaka et puis ndenge namonaka na komeka kaka ndenge namonaka ete le plus grand don oyo Dieu m'a donné oyo ezali ndeko moko ayaki koyebisa ngai yango na ndako ayaki koyebisa ngai c'était un certain samedi na Tongo la sœur wana asakufa kombo na ye ezali sœur Jeanne Tons ayaki na Tongo ayebisinga ki papa na loti 3 fois na butu bazoyebisa nga makambo na yo na binene bazoyebisa ngai ke na ya koyebisa yo ke nzambe apesi yo oza na don ya parole ya connaissance oza na don ya révélation alobi nzambe ayebisinga ke osenga osala repentance osenga oconfesser. Une manière à colober je ne prenais pas bon tant qu'on a payé c'est sûr que ma camozaki di kolomoko gauche di kolomoko droite bon depuis que na sala qui est loko wana tilelo nazo mona yango ça dit que ceux qui naza na kati ya musala et qui nazo na kati ya badomi bale wana au mona pena ki makambo ezokende na ndenge moko ya donc il y a malamu mengi c'est ces deux dons là qui natia kango service à église pe basa bana na nzambe belé bazali ko bénéficier na yango. Merci beaucoup papa toko même soko chité ceux qui okoko zala na mot de la fin pour na clôturer émission na biso. Bon, merci beaucoup pour na lelo. Pour na lelo. Ah OK. Pour na lelo na kolobaka kete il faut to ebaki na ministère nzambe ba mercenaires basi bakoti ebele ba mercenaires bakoti mingi pe mama journaliste yo pe oza mosali na nzambe il faut peuple na biso ezala enseigner yesu alobaki ete bokoyeba bango na mbuma ya nini ya misala na bango bokoyeba bango mpona badonte bokoyeba puisque na kati ya bible na mokolo asuka nkolo azoloba nini bamisusu na koloba na bango o bauza na loboko ya gauche nayebi bino te bango baloba nini est-ce que na kombo na yo to prophétisaki te na kombo na yo to saki babikamwa te est-ce que na kombo na yo mais yesu alobi nini na tikala koyeba bino te bino basali ya nini ya lokuta donc il faut faire attention mosali na mwana na nzambe ozolanda ngai kopesa mutu na yo basambela mpo na yo na n'importe qui te mosali nyonso ya nzambe ce n'est pas puisque ateyaka puisque aza na église eza plein nde yango wana botala misala na ye est-ce que aza na fruit de l'esprit mama nalingaki kosepela mingi ete otuna nga fruit de l'esprit mais tokosala yango prochainement eloko asukaka ndenge naloba yango wana encore une fois mbote mingi na yo. Merci beaucoup papa merci mpona ndenge ondimaki kopesa temps na yo koya na émission na biso vraiment merci beaucoup nzambe nyonso oyo balandi biso baza vraiment édifié okoki kopesa mbote na bandeko oyo balandaki yo na kopesa mbote na bato mibale ya liboso na kopesa epai ya oyo oyo asepesaka motema na ngai oyo asepesaka motema na ngai oyo aza futur mama ya bana na ngai na kopesa ye mbote mingi na bombi nanu puisque likambo eza na ntango na yango napesi mbote na mwana na biso oyo auti kofete anniversaire na ye lobi napesi mbote mingi place azali nzambe
apambola ye napesi mpe mbote mingi na mama journaliste na ndenge oyo yambi ngai omoni ke bato baza ebele mais oponi nga na bandela émission oyo en tout cas nzambe apambola. Merci na balandi na biso nyonso ya Mama Lorraine Mbala TV. Vraiment to s'abonner, to aimer, to partager vraiment ekozala malamu mingi. Merci na bino lisusu bozwa ki temps, bopesa ki temps na bino pona kolanda émission na biso. Vraiment on akoloba pona kosuki seza que bana na nzambe esengeli koyeba ete kotikala na makolo ya pasteur na yo bisika ozali kolanda na o full te parce que lipamboli ya moto ezo dépendre kaka na ndenge oyo ozo lukela nzambe na yo. Merci beaucoup na pona kosilisa na kopesa mbote na ba oya ngai vraiment na pesi mbote na église corps du Christ Mobimba na pesi mbote na pasteur na ngai kuna na église na biso CBFC Victoire. Merci beaucoup. Na pesi mbote na Gina Mojinga l'italienne motema ya Rolima Chika. Na pesi mbote na Sandra Ntete la canadienne motema ya Gabi Lokanda Lox. Bambote na bino yango wana na pesi mbote na Fortuna Mbomba na pesi mbote na Ritz ma petite sœur elle est bébé si kaza kuna na Kikwiti. Vraiment merci beaucoup.